Mbote lisusu na bino bandeko ya balandi ya groupe Salongo TV+. Tozopesa bino toujours information à temps réel. Toza sur place makambo ndenge eza koleka. Awa tozolakisa bino parti oyo tobandi na morgue tikoke na RTNC pe na enterrement. Toza na 3 parties. Tozopesa bino parti ya morgue po bomona bandeko ndenge nini baza kolela mama bolingo ndenge atiki biso. Toza na mama esengo na Italie toujours aza en direct kolanda ba cérémonie nyonso ndenge ezoleka. Toza na mère Vala Vala na kati ya Londres, toza na papa Josco na kati ya Luxembourg yepe atiki biso te. Toza na Robert Ndeke kuna na Belgique yepe atiki biso te. Bandeko nyonso obo moni na image wana ya Jean Molai Lipati Patricia Vipale na bandeko mosusu basangana ki papa de Vos basangana ki pona kosala matanga lobby na Paris. Alors les lopé bakosangana lisusu. Alors tozolakisa bino information na temps réel. Bolanda nanu déroulement ya ndenge touti na morgue ti tozoki na RTNC maleme nde tokoba na bino. Bolanda bandeko ndenge baza kolela mama bolingo pasi mingi na motema mama tiki biso. En tout cas ils a vide monene na monde biso ya artiste to salanye. L'artiste ne meurt jamais, atikali toujours na œuvre na ye bokobanda komona ngo à chaque fois bokobanda kanisa mama bolingo tolanda. Je suis la manie. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo, zambalolo yo, azo sale, azo sale, cherche le chef, le directeur de sécurité Papino. Cherche-le parce que je vais lui poser les problèmes dans l'aéroport de Sabah. C'est pas si naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale Samaka Sangolwe Azosale Salilanga Yeso Salilanga Yeso Alléluia. Yesu azali Kamba bara Yesu Kamba bara Tiro Yesu na ligina tanchana Yesu Baba na ligina tanchana Yesu Napena ndako na bosa pena Yoka bosenga nanga Zambaka basale Yoka shishe nanga ye Zambaka Nayena papa sinanga osabo zambele yo Nayena kosanga osabo zambele Salela na yeso yeso Salela na yeso
pesanga kabela ngakusenga sima Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi te bisenga senga nzanga lokota na Yesu Yesu lokota na Yesu Yesu lokota na Yesu kutika na iti lokota na yo lokota na Yesu lokota na Yesu Yesu lokota na yo Besa wafako Besa wafako Watitishina nsambi watenzelera Watitishina nsambi watenzelera Yeso Yeso Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga Besa Tiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba nakonanga Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nzamba salelanga Samba na sobikela Azanzamba musolo Oyo na sako Yende zanga libela Samba na soyembela Azanzamba musolo Oyo na sako Yende zanga libela Naliki mobaloyo Naliki mobaloyo Yesu Azanzamba Ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye Nzamba ndonda ye Nazalaka lokater apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka ngayo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu akokotinga pesitilo Azanzambe Nayepa na yo Papa nanga Monisanga loboko na yo Nayepa na yo Mosanto yo Monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo Azosale Nzamba lolo Azosale Nayepa na yo Papa nanga Monisanga loboko na yo Nayepa na yo Mosanto yo Monisanga loboko na Nzamba lolo
Sambaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala ba moi. Komba bana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner. À toutes et à tous, tozali awa bongo na RTNC, zali bongo mukolo oyo sorti pe enterrement ya notre Mama Bolingo Odia oyo azalaki bongo artiste comédienne na kati ya groupe Salongo pe a servir mboka tamulayi surtout azalaki pe agente ya RTNC. Je pense que mise à place déjà ils avaient déjà yango bozomona pona baza ko installer sika pe corps na ko exposé pe artiste comédien bazali ebele belé bozomona vraiment na yebi ke awa lelo et kozala vraiment RTNC kozala vraiment accueilli et pas ya batu ebele o bozomona batazo leka bo comprendre c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi à titre d'information informer bino boye baninga na ye mama mabele na mabomengo baza déjà na Kinshasa ba ye pona kola ndeko na bango to kine peto pousa micro na biso to ça tout na témoignage ya bandeko bazalaki na bango na kei bongo la moni pe mama pembele azali awa mama pembele azali bongo ate comédien oyo a évolué na groupe Nzoyi pe bazalaki pe moi jimine c'est ko sala ma entre bango na ba mama Bolingo vraiment na ye pa mama pembele na présente ma condoléances. Merci papa. Ok, maman bozalaki bongo ensemble na mama Bolingo Odia oyo atiki biso ba mama dire nini oyo ozo kanisa ozo lela mama Bolingo. Papa nazo kokoloba ngo te poso na bina lobelo yango yo moko ko bandolela po nga moko nde na ale anzoto eza bien te na ye na makasi namoni yo wana ngabi nalingi natika yo zonga meme na bina benga yo kaka yango wana bengaki nazolela me nazobimisama ya misu te na otalaka bato lokola zoba soki na bina bimisama ya misu awa okopekisa ngai okolemba mpona kobimisama ya misu yango wana na otalaka bato lokola zoba En tout cas, vous comprendre, maman, je crois que le bâti, ça sous-émotionné. C'est vraiment dire, et ça vraiment pas si. Maman, te présenter ma condoléance. Merci, Papa Mira. Maman, bien vous allez battre, vous voulez qu'il n'y ait pas de makasi. Tout le dernier moment, naïe, puis maman, oh, ya ça qui fait non ça, naïe. Dites-nous un peu, vous savez quand ça maman, bongo, odia nani, surtout. nazokanisa ye kaka na maloba na baconseil bana kopesa soki tofandi tozosolola na bamoma ya suka oyo tozalaka mingimingi na ye na pembele na bipendu tozalaka mpenza mingimingi tokangamaka makasi don basouvenir tonima ezali ebele kasi lelo vraimen tekomi mpenza réalité ke tozoka motika ye na ndako ya suka eza mpasi. Ok, merci beaucoup. La série continue, donc il peut repousser en awa et pas ya conseiller, il y a ministre de la culture et art. Je pense que dans mon tour nanga bozomo na tout nanga na chapeau nanga na commis toza à tozar. Donc biso tozar pour na ba artiste pour na ba artiste comédien. C'est pourquoi nous allons bongo s'il vous plaît. Respect, vous êtes quand même un conseiller. Il y a ministre de la culture, vous méritez quand même bonheur on a. Je pense que Namutu Nangana Tozar, Yopoza Tozar, voilà. Mama Bolingo, Azali Moko Batse comédienne, ou Asala Kimboka Makasi. Ce qu'on décrit Mama Bolingo, ou décrit Mama Bolingo Nengeni.
Bon, merci pour la parole. Bon, c'est tout ça ici comme Matanga, je ne voudrais pas trop parler. Ouais. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour nous décrire qualité monnaie et Maman Bolingo. Okay. Donc, pour le moment, je pense qu'on doit seulement lui rendre hommage parce qu'elle a fait toute sa carrière, elle est arrivée à terme. Okay. Je dirais seulement bravo l'artiste. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion plus tard pour nous côté un peu plus dans le détail. Ok. Ok. Merci, ma sœur, s'il vous plaît. Un mot à dire, surtout sur Maman Bolingo, s'il vous plaît. En tout cas, Maman Bolingo a marqué théâtre Nabiso, théâtre congolais au Maboke. To Yeka Kandenge, collègue Nanga aussi Koloba, to Yeko rendre un dernier hommage, et ça va hommage moko mérité. Donc voilà. Merci. Merci. Tozali on a TNC, je pense que Nazana président Rockbodo ba icône ya mboka oyo na présenter ba condamner président. Si s'il faut décrire Maman Bolingo na Moussa Muneno asali, on peut décrire na ndenge. En tout cas, s'il faut la décrire en un mot, je dirais que c'est une icône. Elle fait partie de notre patrimoine. Okay. Parce que la maman Oyo va bercer jeunesse Nabiso. Et puis, il a marqué Bisso beaucoup plus ses alliés. Style Naye Asuki, qui représentait la beauté africaine. Cheveux naturels, très douces. Apparemment non conflictuel. Donc c'est vraiment l'image que je retiens de cette grande dame qui vient de nous quitter. Ok, voilà. Tout le monde a atterrissage vraiment ya Maman Mabelina Mabolingo, Maman Bomengo, il y a déjà pour na kwasiminga la bango. Totali ba maman na biso wana musala basalaki. Est-ce que yo lokolo za vraiment un ancien ou lipe musala surtout? Est-ce que la génération yo ba Maman Bolingo, ba Maman Bomengo, ba Maman Mabele bazali? Ah, c'est vraiment dommage, hein, commis vraiment bon, excusez-moi, une espèce en voie de disparition parce que ba maman bakoli moi seigneur vraiment ba oyo batikali ceux qui vraiment tokoki kolengela bango. En tout cas, l'État a mis un peu kosunga bango de manière à ce que bazala à l'abri, a besoin mususu et au sala que batika biso précocement. Hein, za ba Maman Bomengo batikali. Maman Alinga malheureusement a zappé santé p dérangé, a sali AVC. Maman mususu, maman nabiso mususu, maman bipendu bazali awa vraiment bako kosunga bango de manière à ce que ba prolonger ata espérance de vie na bango, bazala à l'abri ya ba souci mususu ko écouter ba vie na bango parce que baza ba icône na bande comme mususu pe bazali baza na poto awa ba maman boka pe bazali na ba génération en tout cas papa Sonzo, papa Masumu, Maman Pembele, maman Pembele pe na monaki santé pe net moi compliqué. En tout cas celui vraiment bakonzi bakoki kozwa bango en charge na yebi que maman Denise déjà asala eloko mutuya mais ceux qui vraiment l'état kozwa bango en charge penza à bon escient et aux amala mine parce que baza pionnier, baza précurseur et sengeli l'État a honoré bango tango baza nanu na bomoy. Merci beaucoup. Dans les palata aux amours comme ça comédien pour surtout va se respecter na musala usalaka tango Maman Bolingo azali bomo usa quand même tango mona yepe ya ko kotala musala azali kusala so mo décrire Maman Bolingo na musala o ya sala pour na musala na bino ya théâtre pour décrire ndenge. En tout cas, Maman Boli, tout d'abord, nous avons fait merci na circonstance oyo et jubiso lelo pour te vendre na esika oyo. En tout cas, Maman Boli azaki lokola maman nyoso moboti. Oyo place oyaza, il faut appeler ça tout d'abord esengo na bana. Il faut conseiller bana abanda pour permettre bêtise.
place oyo mama boli aza yo moko mwana il faut mitia na place na yo, il faut zonga normal, il faut longola bainsanité na monoko na yo. Donc azalaki mama oyo atravaillaki trop na mosala na biso ya théâtre, c'est-à-dire bango bazalaki bamama oyo babuka mabanga, bapasola banzela, balongola baépine banzube, balongola na nzela pour que biso tozwa nzela polele toleka tokoma lelo mpe kolia na mosala ngo na esengo. Donc bamama na biso bamama boli, mama boli aza parmi bamama oyo batrasa nzela ya malamu po biso lelo totrouve bonheur. En tout cas toza na pasi na motema. Lelo tomoni mama Bomengo na mama Mabele balongwe mokili ya poto baye mpona kolela moninga na bango. Bamama na mosala basali, aske soki olingi yo moko ofanda otala, aske bino bozali quand même kolanda lokola bamama wana surtout? En tout cas na kilelo vraiment, en tout cas soki toza bato oyo quand même tozwa mwa éducation na bafamille na biso, tozwa mwa éducation na bande de l'école, tozwa mwa éducation na église. En tout cas il faut totika nyonso bafutilité tobwaka na mai, tozwa exemple ya bamama na biso, signe oyo bango basali eza signe d'amour ya kotika préoccupation na bango nyonso, batiki makambo na bango nyonso. Et puis 8000 km eza awa te, batiki nyonso baye na bomoko pe bolingo kolela moninga na bango oyo basalaki na ye mosala ensemble, oyo bavandaki na ye lokola ndeko. En tout cas totika nyonso, totika lolendo, totika bilobaloba, totika babisalela babipale baloleso ezanga ntina po nyonso eza mabele, kitoko eza mabele. En tout cas bamama na biso longonia na bango, longonia na bamama na biso nyonso oyo basalaki mosala na mama boli ensemble na bamama na biso mosusu peut-être bazwi te oya ate parce que nzoto ezotungisa. En tout cas longonia na ndenge boye kolela moninga na bino, ndeko na bino. En tout cas boye nde ezalaka, bopesi exemple moko oyo biso nyonso faut tozala na humilité, tozala na bolingo entre nous. En tout cas kaka zoba nde akokontinue na lolendo, kaka bolole nde akokontinue na bazele balofundu moko ezanga mutu na makolo, parce que mutu oyo azopema souffle ya bomoi oyo nzambe apesi biso gratuitement akoki koarrache yango na moma nyonso alingi. En tout cas il faut totika nyonso tolakisa bolingo na bazalani na biso. Ntango towana na bomoi lakisanga bolingo, lakisanga ke olingaka nga, lakisanga ke don naza ndeko na yo, kozela te nalala pongi ya libela po oya olela, non, lakisanga bolingo ntango na na bomoi. Donc c'est un peu ça. Merci. Eza obligé, il faut tambola ndenge ya tambolaki ta bolingo bango bazalaki nango. Est-ce que biso pa toza na bolingo wana bamama oyo tala bolingo na baza na baye lelo biso na balole ne peut-être na lali yaya wana futi tikaye aoya neti aoya te olela ta bango bazolela. Ok, merci. obasani mpona mama bolingo yalo mama bolingo kotala mosala osalaka olingai nga olingaki ye mingi. Merci. Bien. Mika zo comprendre que on pesa bodo pe shanga yo baza wana mika zo kente kezo ba fanya mika zo ibate.
Nani Semeki? Hey, guys, you shoot. Manga dele azo ya bombela ye. Place.
Okay.